Fondation Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. Malewa. Malewa. Mettre la communauté. Bandeko balandi ya émission Moseka Malewa moderne. Lelo toye kolobela makambo tali ba fruit. Fruit exemple ne tomoni fruit tomoni malala, tomoni mikate te quand même pour mikate sa fruit te. Et on toye to tuna to kuti ba maman biso ape ba osala fruit, ba maman kitoko, bilongi kitoko, ba santé kitoko. Ba osala fruit on to lingi to poser bango moi quelques questions. Mbote maman na biso. Yo mama. Obenga mina kombo nini mama? Tala biso s'il vous plaît mama. Miso Obenga mina kombo Lembo. Dembo. Wana kombo wa tete là. Bon to tuna est-ce que bike ba fruit esa conseiller na ba nutritionniste ebi. Bon Nesi boye na mukolo oliaka ba fruit combien de fois? Olemba ngo te, yebisanga mo vérité. Est-ce que oliaka ngo penza ko oliaka nde pena babika kira fruit? Olia ngo makasi ya? Na mukolo oliaka ta combien de fois? Yo mo poteka ngo ha? Boyo tekela ngo wapi po to monika mama Mariam nde mutu. Na rai mais est-ce que
ba fruit nini pena osepela na ngona nde otekaka na fruit nini pena osepela na ngona kolia yo moko malala mbwengi eza fruit te mama s'il vous plaît malala tabe voilà nani nanana mais kotanga biso ta 5 fruits oyo et pour otangi 3 otangi malala bitabe anana o peno lingaka pena yo moko eke olia ngope na marakucha avocat osepela nango te avocat pesa fruit oyebi avocat beba oulala batokisa neni ntango babuki na nzete batokisi avocat kaya mobesu bongo alelembi mbamo mpe batekeli bato lokwa oyo eza ya kolemba mais kishasi yo posala yango quand même mais nde ino kokoyeba pratique wana so osala yango te donc olinga pena kolia so avocat te apartir ana ma avocat ezalaka fruit oyo banda olinga avocat na lipa mais fruit eza conseillé baconseille biso fo toliaka fruit 5 fois par jour oyebi wana oyebi te omeka kokanga yango apartir ya lelo ndenge obida osalela yango mais fo koliaka yango 5 fois par jour tondolo mpe oui tondolo mpe eza fruit na cocombre ata cocombre nde batiaka mpe na cocombre batiaka yango na biloko nini bino bolambaka biloko nyonso ata pondu no aubergine mpe eza fruit donc voilà ba fruit eza recommandé pour koliaka fruit pour kosalelaka fruit air nyonso po ezala bien olobi nini papa soso mboka te soso mboka na ndimi soso mboka eza fruit te mama yango wana donc conseil na opesa fo boliaka fruit mingi 5 fois par jour neti olie boye etikali 4 fois okokokabola mpo manga mpe ezali yo manga olinga yango mpenza te mais nde ya bosiko oti osomba na mono ozwi biloko te biloko eza te siko journal lelo eza chômé misili oh là là misili kitoko fongola ngono tozomwa image bien misili mais yo oza mutete la misili oyo eza mingi biloko bato bandundu oza moto bandundu mais siko misili oyo osombi mwamba te olamba ngo ndeni mpo yango ebongana na mwamba ya maimai donc okeboye kono kaka kolamba lelo oteka te okefaa nanu merci namoni mama ye aloba ekutuni madeso eza fruit te mama wana tia yango na mutu na yo madeso ya fruit te mais conseil na conseil yo mama faut koliaka fruit 5 fois par jour oyoki maman Marie merci beaucoup maman opesa biso komoni mama Dembo mama Dembo Dembo wana kombo wana ezorapele ngo ndenge kombo batete la po ye aza mutete la yo kosenga mutu abandundu merci maman ochange mpe comportement kozalaka madeso makasi te merci akosi ya sololi te ça va nasepeli concentration eza ye yo otele kaka bandeko balandi ya émission Moseka Malewa moderne lelo toa na Kingasani lelo tolobela mingi makambo etali mbuma fruit oyo babengi mbuma yango lelo tokuti bametre na biso na kati ya atelier ato tomoni baosala radiateur wana maître Ibrahim Kilia Pazali na préféré tosola na Kilia po maître aza concentré ya ozikisa batio voilà bon maître Mbote est-ce que oyebi eloko babenga fruit oyebi yango osepela nango quand même fruit bambuma oliaka yango mpe bon neti fruit préféré nango pene ezalaka nini lobo makasi avocat oyebi ke
ba fruit pene za ke beloko tanga ya tota 5 fruits oyo yebi 5 kaka oui à part avocat à part nyoso vous pouvez pas pas avocat tanga hein oui bye voilà oui que ça recommandé pour tout lier ka pena fruit les sur boye na mukolo lier ka ba fruit combien de fruits les tu là na mukolo lo ba pena za vérité so peut déranger ko so ko ko somba ngote oyo vraiment eza sincère on va te gagner on se malia par rapport à oui on est peut-être na comme la orange ba moko mais ils a conseillé to lier ka 5 fruits et légumes 5 fruits et légumes légumes eza okola ndunda matembele bapondu okomprendre babitekuteku wana nyonso balégume sikoyo tolia yango na fruit fruit mpe mbango kaka uniquement kaka ya mobimba te baportion kua portion eza kwa ya kokata lilala neti oza ya kokata neti avoka ya ndambu olie neti bongo olia yango 5 donc 5 fruits wana 5 portions 5 morceaux na ba légumes par jour il faut que ça la report venir au comme bon mais est-ce que kobi osuka kana moko na bité que na moko na bité que na bité que na rôle dans 5 na liango na journée et na lié oyo peut-être on a donc molinga yango quand même posoko une fois do les pondu batia concombre batia nini eloko mso aubergine eza da pour les ba fruits na kato ebit donc faut ça que fort parce que ba nutritionniste ba commander biso ko toliaka 5 fruits et légumes par jour tout ça comme fort on est à kokoksango maître on a évité ce qui au pesa biso pe kombote to bata kombo Joël ça va na sepeli papa ayo bi kombo nini Ibrahim yo le polo atelier o yo le polo atelier o mais pe olinga pe ba fruit ai benda na sela rare yo sela mingi nini wana liaka makasa ya mwana ba légumes matembele oui ata peso do lepe pondu wana yango pe koti déjà moi fruit na kati ya po pondu bataka aubergine ba solo bongo solo na moni botangi te oliaka ngo te ai bena lia solo te na bango mabe yo mingi ka fufu fufu na ba makasa ça va mettre na sepeli na pesi osu courage na musalo zo sala donc mais na vie na recommander bino yanga te beza ba nutritionniste donc faut qu'on lie 5 fruits et légumes par jour ma portion donc ils ba demi nango maître Ibrahim papa Joël na pesi merci mingi l'interview atoboyinga sandrine ezanga na dido ya ndako maître bon pesa ketende ni pas beta hier à communauté maître Ibra au pesa ketende ni pas beta non a commis à niveau na te donc o sko so bongi so mabenga ngoni radiateur donc radiateur ya mutu et refroidira moteur ça yango moteur etambola te pour chauffer à nyama oh maître bigolo za kimia te na comprendre te ya solo bon lelo entre temps au travail mais na tuna moi question mo boye est-ce que au sait la ba fruit maître Ibrahim ba fruit lo ba mo makasi photo ba fruit obi fruit ba mbuma au sait la ngope o lo bate te au sala lo bate za kapiti
Bon, là, tout le monde a deuxième maître. Est-ce que vous avez fruit mbouma? Ah, voilà. Est-ce que vous avez pas ma casse? Mais quand tu vas dans la place, vous avez donc, bon, on parle de Moutébomaka. Bon, tant qu'il y a 5 fruits au yebi. Oui. Ngouba. Oui. Ouais. Ah, ça va. Ça va. Au BBC programme, au BBC. Malewa. Malewa. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion Balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. My feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui aime l'émission Monseka de Malewa moderne. The wind, the clouds break, the shadows.